Voilà, Bandeko Balanzi à Congo Winner TV, ça a été toujours un plaisir pour moi. Côté les Maliboso Nabino, Kolobela Rabino, Makambo et les Karanambo Kanabiso, Talakaka Toza Napo Nayango, Toza Napo Total, Isakabino, ba réalité, Oezo les Kanakati Amboka Congo, Toza sans ignorer depuis état d'urgence, ba déclaré qu'Ango Nambo Kanabiso, et il y a certaines mesures, au ba Kontiamboka, ba Pesaki pour que, et Totambola Malam, pour que Toza la contaminer na coronavirus. Parmi ba mesures, ba Pesaki Biso mesure ezali que ebembe outi morgue mbala moko ki ne cimetière, donc pas question d'exposer les corps yangwana tokita ki na biso penza na terrain le lengi to mesana ko l'exebino ba impression ba kino le lengi ni bazo zo décision ana est-ce qu'il faut tika la bongo il faut ba changer moi muke yango na tiki bino et tambola nda bango moko bana mboka le lengi balobi na micro ya exaucer. Bon, ce n'était pas moi si journaliste, maman conseille pas que c'est solo, c'est bien. Pour monitor comment on va dépasser comme belé. Et c'est là qui sont dans l'état de bébé. Au lieu de passer le côté, mais yo, faut se la dépense pour on les assumer bango. Alors décision qu'on a pas suivre, c'est solo. Mon on va boire en zate. Alors, est-ce que décision est balotique avec ma choc na kasi. Ah bon, etika choc na kasi mingi te pour nini? Yesu kutu mukolo mokili. Akufa bakunde ndingwana. Basala matanga te. Eza bien. Kiteke to kundi mutu. Isili. Boso batumbio kasi. Mais batumsu bazo proposer que ya kana na banda côté ki na cimetière ata les mêmes jours décision. Mais sikoyo ewe na ndako. Ce que vous avez malade à corona, il y a corona. Peut-être qu'il y a un docteur qui va faire un cercle. Donc c'est que bientôt vous avez malade. Voilà. Au monde qui est na tina monte. Que vous avez écouté que tu souffres na mande, tu souffres na banda kubu. Ce qui jure ngo que ya kunda mutu. Vous yeux comme que kunde maman silit. Donc pour na ata déconfiner ville, et tu arabe. Nga tu se pona nga benza. O ya nga benza yango benza ka ndengwana. Makabi bembe bakati makabi bembe ka ki. Yebina mo kozamba ko benza décision pour nango. Voilà. T'as la péka congétique quand il on peut te vivre non. Fais ça quand ndengwana. Mais apparemment ton bazo ya kana bo lukaka bosomba moi ba jus moi ba nini. Siko tu ni maman nanga. Il te pose une question bien. Siko nga la kufili moto par exemple. Na kufili moto na santé se dépense $5,000. Hein? Après c'est manango yesu pananga et reko oyo contribuer pananga mais comme ce qu'on a ça se dépense les sous donc heureusement que tout ce qui est na zéro donc on tient quand passe le ya passe donc kokunda mama ils ont diminué les dépenses dans tout cas comme on a conduit maman to ya mama so 10 personnes ndako to fana so ndako ali to kabuli ce combien on se va gérer on se ndengeni to panzani pour mutu appartement ko to panzani malamo. Mais alors, moi, je peux faire surtout ma taraoui, c'est un tout pour na ataboke kunda bozara oui, c'est parce que prix à cause de ce tout cas et qui tite des akara plus à la ça va pas maman. Na tunia président le deuxième président du monde. Oya mo yambo comme ça Congo. Ba connaît comme les personnes. Ngai ba question ça ba réponse. Bon, premier deuxième président du monde ba connaît la 8 personnes. Na yebi ngote. Ah bon, na taxi se calme ezaki nini soko mati mutu moko ba yoti na ndako ezaka na prix aux pesa aux kala na plaza fini kala taxi la 1000 francs mais taxi to comme dans sur 4 personnes ngana yo tout 3 personnes ngana yo ezaka na 1000 francs ba yoti na ndako mais ce que batango là sur ba taxi sur 8 personnes mais c'est normal pour versement be kitina ngo mais ça se be kitaki ce que c'est problème ni. Mais versement qui tient, ça c'est qui tient, mais transport les autres qui t'atteint. Mais ce qu'on se transport qui t'atteint pour le nini, bah chauffeur na biso oyo, bah le bango teti, bah chauffeur c'est pas teti. Alors gouvernement ou bien gouverneur, avec tous les patrons nous au bataille mitu comme nene, à ça c'est bon on a sur na bango, à où on a tout aux causes malam, taxi sur même 3 personnes c'est normal. Alors message na suka na population zolanda. Bon, message na ya suka pour la population, toi c'est la population très la calme. Nzamba ko sala quand tu nzamba sala ndo tanga ko manzambe. Nzamba ko sala quand mbona suka za mwa ka toujours e bonga nango. Et puis ça mboka na biso
ça n'a pas suppose biso totika biso ko ba Congo totika ba Congolais. Bon, décision chef de l'État soit qu'eza quand même malamu. Pour nangai. Sona bi malamu pour nani to zona un exemple moko. Yo kufeli. Boluwe kiti. Bodefi mbongo mutaze na hôpital. Pour na zo traitement nanu mbongo ezalaki te bodefi ba mbongo muto na sali nini ayo kufa. Bozade na nyongo ya hôpital. Bozo ba katafal, bozo cercueil bokunda bato. Bo mutu pa landio na matanga. Aya lo ba na bino nini kete. O te na landa na matanga na melite na liete. Est-ce que yom to ko la ye? Yom to ko la ye. Mawana yebite ko partager mawana bino mibale. Dépense les gars qui presque belé. Décision chef de l'État. Est-ce bien que tes corps elongé morgue. Si cimetière na besa. Ngana mo nyonga malamu. Mais kolonga morgue directement cimetière, est-ce que wana ezotika na souci makasi? Bon, au moins ndenge ça décision c'est nango bien. Moi souci ça. Moi to kabolaka mawana bato. Eza na souci et ça l'ara toujours. Mais eza na eloko moko chef de l'État ba kokosa bon. Moi décision nga nango bien ba kosala nini. To luka kete soki corps ateke bima, ndenge ba corps ezala kala kolala na ndako. Et là tout on nandi na sepela nango te. Ba luka kete moi décision ça corps mais tout le monde en a Angola quoi, ba bien Angola pinda partir à 22h, ba bando kende morgue. 6h et bembe bimi, 15h 12h ba ko kunde bembe. Ba ko ça pe système mania nango bien, dépasse les amuké. Mais apparemment ce qui nous doit tali pende bonini na kufi aller mwanda mbwelo la ramwa ba souci. Mais ko kindi directement subitement ba kini ka mbala. Maman, okeno musika pamba. To ke na musika te, okufeli ndeko. Subitement lobeka kete ba zue ba kene cimetière, ba ko kunda. Et bon temps otika mo souci ezalate. Mais quand même, mais on s'est défoulé. Maman, bako sarabino. Au moins, les années fandi penda bozo raisonner que te nazaye penda na intela nazateko. Mais ça le souci. Tant au moins cercueil ezaka sandu wa pamba bazuye bako kundaye. Mais tant ko tika na ndako ko fandi ko raisonner penda mais nazaki na ya na ngai. Ngana obelo ko moko. Mera kuluta kufa. Koko nanga kufa. Na ba fandi na sona fandi na raisonner koko nanga mwasi wa kufa na mobile. Ba wenga parti, bi parti pour na nini. Azaki so do fandi boka so kala mbelo ko te na otike la partie mais mukola kufa na lelate mais tant que to kundi na zong penda bena fandi na rizuna comprendre kaka que te neve neve nga mukabe lobi partie et bena fandi salanga souci na tem tabo benga partie azati na lela ma miso par rapport que te azalaki ana to sana ba massa to solo laki moi consolation ezaki mais tant otike le moko souci yaka décision chef de l'État ezana nango bien ba kendo kunda direct c'est bien mais to au moins quelqu'un na bien Angola ezandi na sanswana mais quand tu as libéré pour ngai mais ce qui est beaucoup ma besa puis dépense ces amoueta et l'aura to lobby yo kufeli bo defi mbongo bo louer ba kiti bo louer salle mutone msusu abela kiana mbongo msusu ezaki moi $200 à pamba pour na boss zoa exemple mutwana $200 à pamba na hôpital pour na zo soins médicaux de ces athées mais comme il calcule que était salle $1,500 $3,500 mais mon tonne c'est $200 ya pamba pour nabika makei bongo bino monyo ya normal. Mais alors conseil ni opesa bato ba matanga na idée kaka liamela ki mais bato ba bandoki te ba bandoki comment c'est possible de kufeli ba peut-être on a na matanga to liete to melite do yonde nani bra Congo o tondi sama sanga na ndako ubio nani orgaman o tondi sa ba Thomson na ndako pana bomba liera Thomson te ba melaka masanga te do ba monaka masango ba komela nde ya matanga po ba pekete to landa ki na matanga to liete to melite ba monyo lokumu est-ce que c'est normal? Alors conseil ni opesa bango conseil na opesa mene bazoka ngabo conseil mo bimba yango wana e bongo na sana ba sesusu mususu o aza lukoso continue o aza lukoso tatika yango wana te wana no bani place yana soko za lukoso yebi kete okenda na matanga batu pono lukoso la nini kete na landaki ya na melite na landaki na liete tika ki lukoso wana ndeko na zana pasi akufeli ya yo libo consoler yo kutokoza kete tika tana longola ndeko nanga pemento fanda tato kabula ta mwaji osombiji soki bien osombele bien rameli mais quelque chose ba kete na ndaki na matanga na liete na melite e comme li kelemba kasa zilanga pe na oya bango ngape na wana matanga na liete pe na omelate ya li kelemba. Bon, ce qu'on a décision est tellement makasi babisu ata boko accompagner mu cimetière bozala nombre moko ya mukie. Bon, wana pona kokosa na mwa malade bazo basoki nini COVID-19 mama uzongisi nga sune eloko mona ko babina bien ya COVID-19 ango to boite malade ezali mais ermo bazo bote kitambo boye ote bandali boye ongiringiri boye okasavu bungalema e bongo tango bato bazo tambula inde bakangami
baza nango te kaka kitambo bo ba l'accepter biso pe bato yango ezaki te bakufeli nango pona kosomba bibembe na ba $5,000 na hôpital ya kosomba bibembe après ça pona calculer to kende mama bon ngano to a distance combien de mètres donc soki on nango pesi ngai pesa pe mission bosote do salia o kanti mission ya mibale poisson ngambela bete ba bete lango likofite mission mibale yango donc zonga na nango na pesi yo wa pe na gant soki masque te soki pe nini o ba gante soki to ba ni place ya non. Bon, pour ngai eza malamu eza pe mabe. Malamu eza ke ba diminuer charge na ba famille. Et komaki que soki boza na matanga o louer salle, o sala dépense a kolia, komela, ba cimetière, nyonso anezaki charge makasi. Kolongola nango na morgue ti na cimetière, eza nango bien. Mais mabe basali eza que mutu aza plus cher. Tokoki koleksa mutu mbala moko te comme nouveau-né et simbanete. Peut-être yo okufeli papa, okufeli maman, oza na même douleur te que na mutu oyo aye kotala yo. Donc soki pona nga bakoki kotikata mwa écart ya ba quelques heures et bembe payé et vandi nango après ekei mais en direct bongo donc ozwi na morgue okei wanande na sepele nango penza te. Et apparemment basal pesa obligatoire que ça qui bon basal ezala obligatoire te vu que ebembe ya mikolo et koma lokola moi fête mutu azolinga ke dépense et ça la mamakasi ba sentir que bangonde bazalaki peut-être au louer pe terrain il fera mbongo ata na famille au dépenser na kata lupangu donc nyaswana mbongo. D'autre part, diminuer vraiment calcul, hein, mbongo vraiment est commis calculé très bien. Tofuta morgue kaka, kolati sayepe akenae. Bongo pe anormal bien. Soki ezo dépendre kaka na ngai wana il faut to luka ba méthode mususu ba mécanisme mususu que ebembe uti morgue eye attends moi 2 heures du temps, boleli, bo se défouler, mon toupé azui moi par nae, ba consoler et après boké nabino kokunda. Est-ce que na tétité so ba congolais bazana est-ce que vous m'écoutez? Ah, bon congolais d'autre part tokoki ko lobake congolais zanyama. Ayo kaka na fimbu. Et salami moi mingi parce que makamba ba corona payé. Soki ezaki nango te ke o corona elingaki esimba pete mutu aza na mbongo na ye alingaki a honorer ndeko na ye akufi pona ngai vraiment ba meka un peu ko changer moi ba décision wana et ozala moi bien et pona ba tapa je connais ko se récemment ba matanga avant base de décision et de la mort de cimetière pona le bon batapage wana ebandi nango mwakala na tango kala ezaki kunde bembe donc bozui kaka membre ya famille bokotisi bokei banda elimwa ekoma babis eyaka ba uniforme matanga kolia nyonso wana ekoma kaka dépense ya matanga na ya fête ekokani donc pona ngai pe basali na bango bien na o etali pe accoutrement ya batu réception ya batu na matanga eleka na ngoka ka bongo mais à la longue nde ba relever dossier wana penza te ba meka ko modifier mwandam et ozala pe bien. Est-ce que ça obligatoire sur le calendrier matanga pour médecin ka olesa? Bon soki nga chef a famille na koloba ke eza obligatoire te parce que tokoti hôpital to pesi mbongo tellement ebele mutu akufi il faut ofuta morgue osomba libulu osomba cercueil soki ngai ko boye bon papa maman merci ndenge bo assister biso ya kolia na ya komela ezate to panzani pona ngai dépense vraiment ekoki kozala te po na place ba dépenser po na yo suso komi ko dépenser odefa na bafinka donc nyonso wana calcul kaka charge donc o risque pe okufi mbongo pe ozongisi te mabende yango wana. Bon koya na matanga eza obligatoire te olia to omela ata kutu bible elobi partager mawa na oyo azana mawa
partager esengo na oyo pe aza nango. Siko soki yo oye olobi ke naliaki te namelaki te mama naza bralima te ata yo moko. Donc comprendre ngai ke dépense elekaki tellement makasi yango boliete au cas où ke ezali to bombaki borolia na bino boko mela et oleka nango. Alors mon abi na suka ezali par rapport à ça. Bon mon nanga ya suka na osenga vraiment na mingi bakonzi ba meka un peu ko tala baka mususu bakoki ko appliquer na mboka na biso. Soki esengi kaya ebembe ba changer décision wana. Soki ebembe zali toboyi makamba rocha ebembe na sachet pour que toyeba te ke oyo Antoine oyo Clémence te tika biso toye tozwi ebembe na biso toyebi ke ezali tokei na ndako ata mwa 2 heures du temps 3 heures du temps ndenge ezalara na balubumbashi ba Angola et aux appels bien et après na sima tokei kokundango ezala bien vraiment makasi. Ah oui, naza sûr que boyo ki bango bolandi bango, c'était très important koyo ka ba impression ya bakino lo lenge nini bazo sepela na décision o mokonza mboka lo baki et d'une part ba misusu ba bi que non etika nango kaka bongo d'ailleurs dépense kiti mais d'autre part ba misusu ba bi pas question malamu basa la moi réforme moi dans le sens que et me ko uta morgue après quelque temps et vanti nanda ko et puis wane ko ke na cimetière en tout cas wana ndela ki ba réponse ya bana kinya bana ya mboka Congo na décision au chef de l'État alobaki na yango wana na pesi bino merci parce que bozalaki wana pona kolanda biso bozalaki wana pona kotala nini biso to produisa ki pona bino yango tozo singa ete bo s'abonner massivement na chaîne na bino Congo Winner TV wa pesika bokozwa ba information fiable wa pesika bokozwa ba information o ba douter kate o ezate ke non oyo que douter ba information ya solo na Winner TV na yango avant na tika micro na nga pona tika bino nazo souhaiter joyeux anniversaire na yemoko la fille ya maman mwana ya yemoko Sarah Kabunji yemoko René Dimbala en tout cas joyeux anniversaire à toi ozala mwasi munene ozala mwasi wa kosala makama minene na mboka o René Dimbala to souhaiter vraiment ba jovial anniversaire en tout cas nzamba sunga yo une année de grâce année de paix année de succès en tout cas vraiment au régner okende mosika na vie na yo to suka wana te on ne peut jamais laisser les micros sans que to remercier yemoko moto o alanda biso abonné na biso ya solo o babengi na kombo ya Bendo Mbala esiko zali Bendo Mbala ba salutation no ya ngwana en tout cas to lela fort parce que oyo sala pona biso to monite nanya koko sala ngo pona biso to so sala sous ba dédicace ne c'est pas ya Sarah Mbangu na Londres Sarah Mbangu depuis Londres to pesio ba salutation na yo en tout cas umela continue ko panza ba lien pour que tala ka chaîne ba na chaîne panza na pour que makambo simba et to so pesa sous ba salutation na biso na Pichu Mukwamba depuis France en tout cas pena ba salutation na biso pa na yo salango karapo takande toyo kana kapichu salango pour que ba abonné ba ya lisusu makasi ya koleka pour que to panza o ezali réalité na kati ya chaîne na biso Congo Winner TV tokoki jamais kotika sans que to ba merci na yemoko mama mokonzi Sarah Kabunji en tout cas umela yo sala biso poto zala en tout cas to sengi na bino botika la brancher na chaîne na bino car ba surprise eza ebele.